Ouais. So bolini to comparer ce que tu connais bien à comparer. Rebandela na mona calcul. Na ba chiffre to comprendre tout. Na bibo. Ba bidon mi balé. Oza mai. Oza na mai. Ndenge mokili elingi. Ndenge mokili imposé biso. Donc Baptiste Samson bango mi balé. L'artiste est nous. Fait na fali. OK? Ba F. Contenu on les a na carte siko. Mai. Toujours mo bango, toujours le roi neti. Mai oyo. Ils ont la carte à faire ya monde ba Gaulois. Mai oyo ba Gaulois. Ils ont la carte. Ils ont la carte ya Gaulois. Il y a vidange comme on a fait. Ah ba Gaulois. Mai oyo ils ont la carte ya monde comme on a ba Gaulois. Vidange oyo comme on a fali. Mai oyo ils ont la carte comme on a ba warrior. Ça veut dire mutu nyonso il faut asservir na contenu oyo eza na kati na ye espace oyo ekoka bango oyo ekosepelisa bango. OK? Fali atala bite nga nazwi boro kombo nango nini yo arena nazwi siko bafani na nga mpo baza ebele no baa na kati ya mai bango wana nde nakotisi bango wana chu bango wana na yo arena bakota bango wana bakoti bango wana bakoti tabawayo bango wana bakoti poto na mai na moni tolo bango bien bango nyonso batondi ye siko bato ya ababi moninga ye atondisi nini wana biso tene tokokani totika ye te biso mpe il faut tosala eloko oyo asali mais nakoluka kosala eloko oyo asali artiste na nga oyo aza mpe na bato ebele na kati oyo mpe fokopesa mpe bido ya boye mpo ye mpe atondisa bato na ye mpo soki atondisi bato na ye kolakisa puissance mpe ya oyo alors bino fo totravaille siko sur ye tokosa ye te ke moi ndenge oza boye so totieli oyo siko adidas ale omoni te ke ata so totie aza kaka au premier jour toye sous deuxième jour baza kaka donc par là na alinga naloba nini Ferré c'est un grand bo sous-estimé ye te question fali abesi awa bino boyela biloko mike po ye mpe aza na bato oyo ye mpe fo atondisa c'est que honnête makambo na oloba eza kake makambo onga na oloba na moto pena aza pena moto atie bwania atie kanda te eza na avantage ya fe tala na lobi ya yo patron ba théâtre yo sai pose ebembe ya janie ya Kinshasa yo patron bilobela piscine ezaki patron piscine nga nakuta piscine na ndako ya deni ebota magorodo iyo kanisi kotonga piscine za bomengo piscine ikokota pe magorodo ekomishaki butu mokali maya te na lobi na ekoti te me nazoyebisa ye moto atutaka tolo patron toi saisa yo patron bacomédien nanu mpe topesa charge ya makasi te apart kaka ndenge outi kombomele biso ve chaka nayebi te michopo wana soko okenango wapi biyela biso ebembe ya grand frère na ngai Jani Faya awa na Kinshasa wana mokolo wana na confirmer toi tu es patron ya ba comédien na baki oza pauvre lokola ngai nazala cameraman na yo tango zoya raga olati kola na mbunda na maboko na boyi ko filmer yo oleleli ngai na raga na yebiso avana filmer ilanga kaze ya nkoi oyelinga kaza polisi na chena mopanzi nazala ngai nazala kiso na lobi sai se okoleka te à l'époque nazala na 2002 j'étais cameraman ya raga
baboya ko pesa nga de compte ngam na bomaraga yo bomaraga ba lobi boye na biboye tala mutu achantaka na vie po yebi na saisa itetango ya na raga azolongwa na mbunda na kitambo tikabo na kola na bodi moka bane kola sa na basuki wana bane ko tia Jésus de mbandaka ezai kola ezai patron mo asopana ba twapanga azolongwa na jino la kitambo bazoya na potote amema mbo mema saiza jino la na boye ko tsanga na terrain wana bakolongwa na mbunda na maboko ba papier mouchoir bakopangusa muteki ngam na kopia bango nazala cameraman principal na raga tuna raga mo bakoyebisa yo tuna ta papa na nga de la fois mayata koyebisa yo à l'époque j'étais cameraman au raga na lobi ouragan te oya faire na bi au raga il y a beaucoup de caméramans ba tout bima kala mama et beta pe ba die beli yo comparant on a eloko na bango ya salité oyo tiko bima wa et beti tozo na des émissions ko to lobela wo malgré na matanga na sengyo kanti émission non ça t'es yo ne na ebelo na ba vie au boy émission au boy gamin l'autre là ya tchara nyos mama ka fa si ça va lui solo na raga nga na raga nazala cameraman tuna sa ya koyebisa na kamwati pou akomi patron la comédien nga na yebi ye koleka ye moko ozomona défi j'ai même ma main à couper natala saïté soko koya na ebembe ana Kinshasa je vous confirme à partir d'aujourd'hui oleki Caleb Tukebana na mbongo j'ai même ma main à couper pour nga na solana Caleb na tiki Caleb a yisinga lobi wana za mutabi lobela ana na yebi ye omoni sai po mezani alekaka ngai na mbongo na ya dimosi akoko leka Caleb ate pour Caleb apesi théâtre valeur asali chaîne à télévision ayebisi ba comédien ba to souffrir boya ko zo espace et bon yo patron ba comédien mu kolonio ko sunga biso na métier oyo biso et puis problème na biso ezani ya lobaka boy mu kol wana ayebisa nga boy abi ayebisi nga le grand caméraman women na pota publicité mais avec la pota ya perte blanche na yo na mai na ngai mo mbali to sangisango wana na émission bon sai na pota nango avant 0 heure wana bino siko boza heure ni dans 23 heures que 0 heure avant 0 heure mona dit yo benga kinga po bisanga makambu wana te makambu wana esimba te na zongi na nganda ayo kata bengi na nora kidis wana basololi sikidis o bengi suna numéro na yo ninga na bengi après yo bise o boluka salaka makambo na yebisa ki yo wana boluka wana azobisa bon yesa isa azobisa kidis kidis wana kidis ouais ke yabo salaka makambo bosola donc yo na isi bosola ke non fubo bimana na saisai bango mbale nde basololaki asalaka makambo ya yebisaki o memena na hotel onga na yebisaki wana ndenge na yebisi soki makambo hotel na osa bino ekosimba te po bino boyebisanga makambo ya hotel te ya lobi te azoloba makambo ya hotel te yo oyebi makambo azoloba te aoloba makambo ya hotel te na yebisi so makambo ya hotel ekosimba te bozongisa ngai na posa so ya kovanda awa te. Bon, yo siko en tant que moi na muke na temps wana bokomi da 23h. Heure au lobby, bozo nisanga bazo lina ozo nisayote. Pona nini yo mo parce que mtakanga ki azate bato bazo de kana na banda luana ro tele mapemba la moko en tant que moi na muke ba en tant que moi mwasi okini mbango be beleli. Mais yo siko oza calme comme si bozo sola boyebani déjà baba nevre wana heure au monde que mtazo azo de ka salanga déjà mabe. Il a fallu que crier déjà. Bazalaki ozi pa ya kovanda na mutu ozo nto osalo mabe yo mo remarquer que non pour le moment na comme une insécurité bazaki na téléphone 25 ngana po baza na téléphone na ngai akanga nga téléphone azaki na ngwana pourtant bazo solo là tout moment azo dépasser na téléphone na ngai azaki na téléphone na po na ebe soka pesi na téléphone na ngai na kiimba moko mais pourquoi faciliter wana mutu beaucoup tone mbala moko ngwana to yebani te n'est-ce pas que soli que non maman au monde déjà boyer na de kana TV diko sala boyer mbala moko mona pesa na téléphone na yo non abandaki sai bande ko benge babande ko benga na numéro na ngai. Ah oui bien sûr numéro so a bengi ro récupérer téléphone na ntaki ya yo
opesa ye te mais mpo opesaki telefone nde yango nde omemelo likama oyo. Ouais. Après ayebisi nga ntongo basololi wana disi wana ye otelema tokendaki otika yo nga mpe ide ya mabe te comme ye moto ayeki oyo nini ayeki kozwa ngai akoki kotika nga mpo deya na boyi likambo wana atelemi tobandi okenda totika banzela kati wana eyaka bameme nzela wana mpe kaka mpo bima ti kote bazalaki na terase ya liboso tobimi ayolakisanga na lupango moko bana awa lupango ya videlo na lupango yango liboso yango tuko bango bazalaki baparkaki liboso wana donc bamoni ngai chauffeur abandi okumba bango azalaki libanda kaka amoni ngai tokomi ndeti 10 mètres akoti ya démarre akei bakei nde bakende kozelanga kota tinelo baviola ye na tinelo baviolaki yo siko ere yo bino boleki bamoni bino bango bakendaki yo ka bakendaki na tinelo baprécipité bakezela yo na tinel ouais nde na tinel ekomi eloko nde ekomela bino na tinel à partir wana na tellement on a venu en courant ezalaki te bato bazalaki te molili ezalaki na courant ezalaki te molili ezalaki bato mpe babanda koleka ta par basentinele moko nde bavandaki nde à partir wana nde abanda deya komenanse nga kobeta ngai donc nazalaki deya na choc nazokoka si te wana puis 10 azobetaka yo